Mbote lisusu bandeko balandi ya toko mwa binenge tomesela kokutana bisona bino esengweza ngai komona bandimi nyonso tu oyo balinga kolanda makambo ya malamu makambo ya solo na yebisaka bino okomi ndeko Eliezer tokokoma waniza na YouTube to ba internet na tango koyena Kisasa to na Congo Brazzaville canal 62 tokomwa bi télévision et pas okozwa makambo ya solo ya sir solo lingoza informé oye bamboka na Congo et que kende lolenge nini est-ce que Congo e ko bela to ko bela te tokomwa bi télévision est-ce que mboka Congo biloko e matite biloko e matite bela mboka au Congo na yebisaka bino ngai naza les seuls congolais o latika na balabala musala na ngeza la manifestation balabala nde sala ki ngana za pouvoir balabala nde pesa nga makasi yangwana naza les seuls congolais oyo nga pouvoir na nga ezana balabala na yambaki mukolo molobi moleki ndeko moko bakomaki lettre ouvert na secrétaire général ya IDPS lelo ndeko za traqué bandeko musu bakangami déjà bandeko musu IDPS ba telema ba bakina ndenge parati zo tambola lolenge longo banite bandeko na mitio baza traqué lelo na yeko beta masolo ya fondation La Grâce. Fondation La Grâce, les fondations où ils ont dirigé par Maman Caroline Yokito. À ça qui quelques actions de le baga, conseil qui s'abattu, autre, on peut ça moninga sourire, honorable Eliezer Tambalo Baraboy, Sorozu Zila ko lekepa na ngate, ata yomoko kende na orphelinat, kende oko kosola na ba veuve, oye bandenga ko sekara bango. Maman Caroline a préféré qu'il y a la peine zila naie, ça qui mouton accompagné, atambola la quelques orphelinat. Mais avant de comme Makuna, il faut que les Congolais les Congolais mususu eux sérieux na mboka au Congo bazali eza ndeko na biso moko congolais na kombo ya bona na boke binyo soir eza communiqué très important ndeko oyo akufa na mboka Berlin kombo na ye Mbwaku Kuku Jean-Paul photo bozo mona ndeko Manix c'est so photo ndeko Manix Kembolo kombo na ye Mbwaku Kuku Jean-Paul ndeko Mbwaku Kuku Jean-Paul akufaki le 8e mois 2021. Bakoundie le 9 mois 2021. Bakoundie pour Namboka Berlin. Mais, atika ki message ndeko avant kufa atika ki message. Bandeko bazola nanga précisément oza ko na Mbanza Congo. Na Mbanza Congo ezali place ndeko yo azoki moi chance ya kotanga classe ya kosala séance infirmière ndeko bozo mona ba photo. Atika ki moi message na famille na ye. Ndeko nyonso kolanda biso o ayebi ndeko Jean-Paul Mbwaku Kuku Jean-Paul ndeko nyonso ayebi aya na bureau to komwa pe itanga numéro 120 comme l'ex ça to komeko sola na to yeba si c'est vrai message oyo ndeko oyo atikaki ezali concerné pa na ye na bandeli lisusu ndeko oyo bozo mwana photo oyo abanda ko zina mikila poto akenda poto nzela ya Angola bandeko ya Mbanza ko ngabe babaki ndeko Jean-Paul Mbwaku Kuku Jean-Paul aevwaki mingi na kote abengaka Mbanza Congo kwena Congo central nomda ke lufu na Kisasa pe awa tuzanga bande kote ndeko nyoso tu ayebi ke azali ndeko to azali mwana ya papa Jean-Paul ayambangu na bureau na biso ezala communiqué très important to kopesa ye weza ba communauté ya ba congolais ba en Allemagne ba diaspora bolingo o bazaka nango tozongi sikoyo omona kezela bandeko mususu moni nzotwa ya muda ofanda libanda mboka mais motema na ezaka toujours na mboka na Congo azina besoin donc a servir mboka na lolenge mususu yanga te betla ka batu maboko te bisaka batu nyonso tu o asimbami po social na mboka o Congo ezala katea bana betike nana kosunga bango parce que ministère affaires sociales et ça na lolenge longo banité mais là ba mama bazo telema balebite biso fito telema to sunga mboka na biso Congo to sala makambo Bible lobby yanga moni fondation La Grâce bazwa ki verset mona kata Bible baleyi boyete mukolo ya lelo biso fito tambola elongo na Mama Caroline okito to kende to seka na ba obli obenga banduki olanda ngai yo kanga banduki bana bandeko lenso banduki bana bakuze banduki kaka bana ngone baza malamu pweba oyo kanga bande oyo bengana mama o Caroline habité na kende na seka to solola to kabla mukela bango bola na bokebi nyonso na bokasi ya Manix Kembolo.
celui qui a pris les visions, encadrer les enfants, c'est moi. Je suis là devant vous. S'il y a de différentes questions, je suis là mieux placé pour vous répondre. Voilà, l'orphelinat Bomoko, ça fait maintenant 7 ans d'existence. 7 ans d'existence. L'orphelinat Bomoko, nous avons commencé à commettre des nabas. Ma chaise me soucie, avait m'excuser mes frères. Ma chaise me soucie, tellement le samedi, le 5 et ça fait maintenant 5 ans. L'orphelinat Bomoko, et bandaki wapi, et bandaki na commune ya Ngaba, na veni Pandi. Et na commune ya Ngaba, tant que l'on pour la place, il y a des difficultés à refuta, et matete. Matete simbiti, matete te vendre il y a quelques temps. Orphelinat Bomoko, et au même et pour ta commande, et pour la carte, il y a loyer, il y a là. Il y a d'autres enfants autour qui bango pour garder bango na kati église. La bande qui n'a pas mis balé misa pourquoi jusqu'à comme 60 mais vu qu'il y a des difficultés parce que je suis seul. Orphelinat Bomoko on a un partenariat. Oyo le bac est $500 zone mourir futanda ko biloko olia boy non so biloko olia ezate ngamutu mi tungisaka. Donc ce qui est ça ngai donc jusqu'à que bana bazaki bere ba etikala o baza otamona bango kino na mikolo oyo. Oui papa ngai kombo nanga Caroline Okito. Oui. Nauti États-Unis. Naza na organisation na ngai eza Children of Grace Foundation. Oyo naza ko apporter des visions pour na aider pe ba orphelins. Merci beaucoup. Oui, oui. Quand il y a un enregistrement, il y a un surtout pour Makango. Il y a un surtout pour Makango. Il y a un serce à Bana. Il y a un surtout il y a un kati ya orphelinat. Kanisa ki ba muswa neza ya kobwaka. Muswa ba bwaka. Oyo. Te wana ba bwaka te wana eza bon. Bamuswa eza susté. Bon dès dans le baki, dès le début que nous n'avons pas quelqu'un au yosu. Parce que rapport bamuswa c'est moi-même avec la possibilité que j'ai na sanina somba bamuswa. Et tant que nous sommes bamuswa, il y a aussi besoin faut foutre le loyer. Tant que nous foutre le loyer, il y a aussi besoin dans utobé ça plus ou moins 10 bana. 10 bana ba utobé la mort pour tout et polier l'obilo ba utobé soit traitement. Tout ça, je suis seul. Voilà. Donc, c'est ça. Autant on a la côte awa. On ça qui le prend les balles. Ça on a moni bisika oyo. Et ça nous a ma bema. Kasi nzambo ya pesio vision. Ayebi dinga kusala. Et ngape tango na côte na tia makolo nanga awa. Nzamba yebisinga nde bisika oyo. Oko travail. Et nakanisi nzambe oyo alingoli nga parti Amérique ti awa ayebaki bana oyo. Ayebaki bango e akotika bango te. A partir ya lelo nga pe nakomi pe mama na bango. A partir ya lelo pasi na bango. Passe na bango comme passe na ngai. Donc à partir ya lelo oyo nyonso na kozwa ya moke banda pe kozala ya bango pe kasi nazosenga yo papa nazosenga yo papa na mawa nyonso tu osozwaki vision oyo seki nzambe akosala pe na kati na yo ata soki natinda ata un petit rien papa salela na mibana oyo ata soki eza eloko apamba ata ma ya lobo kena kotika mpona bamela pesa na mibana bamela papa po ya yo mpe ntango nzambe akoya kosalela yo ekoleka ya ebele kasi liboso baange oyo nzambe apesi biso mpo mwana moko tabotamaka.
wana. Attention, wana pe mosusu oyo eza bajouet éducatif ya kolakisa bana ndenge nini ya kobeta yango tusa ezofungola bango mayele ezofungola bango mémoire oyo mpe ndenge moko oyo eza avion hélicoptère osoki po protege ye eza moko awana moko Des grandes filles n'habituent pas la Tango kokoma ministre lobby okolinga kolakisa bino kopola il faut brosa côté papa faut brosa ka kina biso des paquets Voilà. Très bien. Nemi boy oswa. Merci, oswa. Kota na depo, merci maman. Merci beaucoup. Agnon. Bravo! Ah, bravo!
Kombo na ngai eza Caroline Okito. Na bandaki na âge ya 5 ans. Tango nazalaki na quartier naza kolinga koede bato. Soki namoni ata mwana moko aza na eloko akolia te na kozwa biloko na ngai nake napesi ye. Alors nalobaki na Nzambe tango nga na kozwa ba moyen soko pamboli ngai nga pe na kopambola pe bana bitike. Pe lekolo tozaki kotanga tozaki na pingo pembeni ezaki ya bana bitike. Alors nazaki vraiment koyoka motema pasi na yango nasengaki na Nzambe apambola nga ponga pe na pambola bango. Elelo Nzambe atindinga na mikila poto bisika na keko évoluer kuna na tangi ba école na ngai en tant qu'assistant social et na yango nga pe na zongi awa pona ya kosunga mboka na biso pona bana oyo baza délaissé baza sans ba parents bami mwana peke baza na bato bakaniselaka bango parce que ko élever mwana ko éduquer mwana eza ko éduquer toute une nation. C'est pourquoi naza awa tango nga na komi awa nazalaki vraiment choqué pona komona ba mousse oyo bana bazola lela. Nazalaki choqué pona komona bisika bana bazola lela. Et toucher nga makasi parce que eza vraiment na condition ya bien te pona bana oyo baza bana oyo bakosunga biso lobi et toucher nga makasi papa. Donc yango wana tozolinga ke tosala eloko moko pona tokoka kosalisa bana. Bien sûr que Congo eza munene tokosisa baposa ya bana nyonso tute kasi soki tosalisa ata 10 bana batangi malamu bake na université lobi bana wana pe bana pe kosunga pe baninga baza na nzela bana bitike baza partout dans le monde. Ngai nazo senga na batu oza na moyen yo papa yo mama oza na moyen na yo oyo kendaka ko lekisa ta na babar nazo senga ke bosadere na eloko oyo tosali eza ya ngai te eza ya biso nyonso bosadere boya ata soko za na $1 oye opesi ekosunga bana oyo pona kozela bango ndaku pona kosala bango bambetu comme ça bango pe bala na pe na bisika ya bien. Donc boya bosadere bandeko bino boza na mikila poto bosadere ba oya Kishasa awa bosadere dans monde mobimba bosadere poto tombola mboka na biso Congo kende liboso tonongola ba cheke pe na balabala pe pourquoi pas toki kosala ngo soki tosangani tosimbani maboko tokende liboso. Et soki mutalingazwa ngai ngazwa biso facilement eza na 001 585 498 0927. En tout cas, vraiment, nous sommes tellement ravis. Je suis tellement ravi, moi et les enfants. Parce que les fondations Moboy et puis ça sourire et puis ça un peu tous ans que grâce à maman, tu as vu que nous sommes les Kamalamo. Vraiment, bandeko oyo, baza partout, vous nous suivez partout, n'importe quel endroit. S'il vous plaît, soyez comme notre maman qui a pensé de nous. Vous aussi, partout où vous êtes, je vous en supplie par l'amour de Christ, jetez un peu coup d'œil ici dans notre fondation pour aider les orphelins. En tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse pour votre visite au Boyoko Sala à Nakati à orphelinat Bomoko. C'est pas au hasard et puis c'est pas donné à tout le monde. Nous sommes voyés à Awa et la question c'est lié à mon père, mon maman. Parce que nous avons la souci à Bana et
et surtout bana oyo bazangi soutien oyo bazangi force oyo tobenga bafaible vraiment il faut vraiment kozwa mosala oyo na kati na bolingo nyonso parce que soki oza na bolingo to kosala ngo te nga nasali social nedanga bakongole ebele na mboka na ngai bisika na bani nazwaka salaire te mais eza na bolingo na kati. En tout cas, on a tout bana baza vraiment bien. Baza na moi santé ya bien. Bobisika kolala nde na tout vraiment ils a bien fait. Esengeli kosala quelque chose pour na bana baza na moi bisika bien kolala. Donc hygiène ya bana est très important.
na kati ya société. Donc wana tosolaki na papa tokotala ndenge tokoki kosalisa mpona bana bazala mpe nanga bisika ya malamu mpona kolalika. Kombo na ngai papa Aron Kutesa Sinai, naza fondateur ya Qui des Orphelins. Toza na esengo makasi ya koyamba Fondation La Grâce oyo baye dimanche ya lelo eza dimanche ya Pâques mpona fete ya Pâques mpe baye kopesa bana esengo. Alors naso bafondation boyezo eza ebele biso tokosufrir na bana oyo te vraiment tozopesa longonia nzambe apambola Fondation La Grâce. Quand même, c'est là, il y a le sambo. Je ne sais pas ce que vous dérangez. Merci. Seigneur, notre Père, Totiki Ngonga Oye Painayo, Salanzambe d'enseigner. Oye Yabasali Nayo Yabana Nayo, on a rendre visite. Nabana bitike to présenter yango epana bona lokumu na yo ni tolobi amen. Merci beaucoup comme nanga pasteur Chedayo parce que naza pasteur naza promoteur ya orphelin la main de compassion. Sincèrement toza flatté et toza na esengo mingi ya komona bino oyi ko rendre bana visite tozangi koloba na kwa ko suka nanu anatanda wana mosusu koya na sima nzambe akambaki makolo na biso kino na esika oyo nzambe aza na litomba to aza na miango ya kosala na esika yango pourquoi omoni biso awa tozali koakompagne ndeko na biso akozwa ngoga koloba oyo mpe nzambe apesaki ye mokumba mpona kosunga bana etike kopesa ye mpe maloba ayeba na komipresente mpe abeta susi ete likolo ya vision nzambe apesi komona ngeza Caroline Okito auti États-Unis na ye mpona vision nazalaki nango depuis mwana ya kosunga mpe baorphelin nzambe atiaki loboko na ye ekokisami kandi ye mama boti koloba vision na ngai eza ete na oyo tokokoka kosala mpona kosunga baorphelin tobimisa mpe balider ya lobi e na balider ya lobi wana eza éducation ndenge tokoedike bango ndenge tokopesa bango baformation ya malamu moralement mpe physiquement ekocontribue mpe na kati mpe ya gouvernement na biso ya lobi yango nazobeta sete surtout sur éducation ya bana comment tokokosunga bango comment tokokolakisa bana bolingo comment tokokolakisa bana oyo baza na baparent te ke biso mpe toza bamama na bango toza mpe bapapa na bango. Comment est bloqué la vie, madame?
tosali mosala malamu tovisite baorphelinat misato oyo ya suka yango en tout cas na banyonso misato tovisite oyo nde bakuti bana baza na esengo bana baza très bien bayabi biso malamu baza vraiment bien mais kasi eloko moko ezozanga eza soutien il faut que soutenir bana moralement physiquement et financièrement mpona bana bakoka kokola malamu kaka nde naza na message moko na babisika oyo tosi tolekaki message ezaka moko kosoutenir bango na éducation mpona bana bakola malamu po tolingi tobimisa te balider na kati ya orphelinat badocteur baprésident baministre donc les hommes d'affaires et les femmes d'affaires donc elongo fo tosangana mpo tokoka kosalisa bana oyo baza sans baparent biso nde tokomi bamama na bango bapapa na bango message ezaka moko yo ndeko oyo omoni koza na mwa makoki ya koparticipe ata na $1 €1 koboya te ya kosadere comme ça totombe la vision oyo ekozala malamu mpo na mboka na biso. Merci bandeko balandi ya tokomba pi boyende ezalaka esengo ezanga komona bandimi bomoni babiloka boye ezaka na tokomo wapi ntango patron na biso ndeko leza alobaka soki ozwi mwa moke na nzela ya kosalisa bato ate obokoleka nzela na ngai biro na ngai eza na itanga 120 yaka yo moko kende kotika baorphelinat eza wana bahomme de vieillère eza wana baekole oyo ezanga batole eza wana kongo eza kosouffrir na tous les plans parce que lobi oyeba mundu osala lobi ntango ozokoapprendre te mpo oyeba ndenge ya kosala bolamu eza mapasi bolingo yango moyifi tosunga ya moko biso na biso nze bapeso mo akoki osuma oloko oyo tosangisaka na bamoko ndenge kosala biso minene mais bobosila te communiqué oyo na bibi papa toza bongo communauté allemande toza na mboka allemagne précisément na ville ya Berlin nde bagrand frère na ngai propre basalinga message oyo balobi eza na papa moko papa Jean Paul Mbwaku Kuku atikaka biso le 10 2021 na mboka wa Allemagne mais atikaka message na famille na ye propre atikaka bana misato oyo na Mbanza Kongo bandeko to balanda biso la photo ozomona oyo so aza ndeko na bino papa oyo grand frère oyo oye mbangu na bureau ya tokomo wapi télévision itaga 120 tokomi kosola na to partager na yo bon comprendre message nini ndeko oyo ava kufa atika ye na libota na ye tika te kimi ya kolo nzambe ezala bandimine so tokomo wapi tokute mokoma lobi